Sala ke memeli nganga. Tangu siku akomi kuna ndaka nganga azi aseba ceremony asinganga ebisa mulango bomba na sambetu. Na tongo la mkukuta $5,000 eboto na sambetu. Tu comprends bébé? $50,000 pardon chérie. Ndemba mama fipa ko mpe na ndaku na moli bosa porte na kota kana pont na ba avana maba mulango ebeti kanu pa epanzani. La fille a question tant amoni mulango ebeti kanu o la zongela nganga apandi sango de ba benga ba camarade o baliza ndia bo mulango pasuli bobo. Ndia zo repanga ça habité fa pas loba fallait que ya to une cérémonie bobo. La fille a moi msuté ba nganga bisana le rosala ta micho na befo kufa. Fille zonga mani pa bango. Ne la ko na caro a raisonner. Aobanga ko ko banga olala basimana sufia olala lisoma ko banga olala atule ni ngolo batene aba muto edoka je lobi vérité maman to nanda ngana la fille mata ba fille ba Sophie Parker so ebi Sophie Parker on peut à ça clip ma meilleure chemise na Ferrego là. Et puis tu te dis que non Ferrego là atala rangate fona sa nini pona Ferrego là talangate fona kena bouger jour non monika boy akibloka kisi na kisi e marchaka mais sokoza pamba kutana mutakisi eba ke ata zana na envie au pesa so elo nini e marchete kisi na monde wana kisi na kisi marchaka. Voilà boyo ki binomoko message oyo uti na mbuji na nini na Est Afrique kuna ya Congo na Kinshasa na Congo donc ba fille oyo zo mona oyo bomoni na ba video bazali ba fille oyo basimbaki kisi ndenge fille wana otoloba pona ba dragaka mibali oyo ya mbongo donc ba papa oyo bokendaka na ba Afrique wana na village kuna bokeba na basi oyo bazaya kosangana te bazo sasa mabe omona ba mbali beli ba kumba pedi ba mbali beli ba kumba bana ba mama omona akepa koteli mama na pe bonganga ta mususu mama ngo pesa pe femme mariée akangi pe na kisi et puis nyoso et puis na place mo rabi na ba journaliste pe bokaka tokokota na contact na batu no bwa kaka tanga koyoka yo tango komona na boye mbala moko akangami Angela Poupée Barbie yo ndo za mosi kitoko zo apparaître kitoko est-ce que il faut ka koza na ba pratique wana tout na mibali misatu mine ipo oh ça la kaka moi si to ndengeni Peza boy muni bakena mninga ba wasimba kisi ça fait 2 ans kisi wazala za bosu za ki bala ba blo mo an ba sha blo lo lemo ya kuna kina epizala ta za ndeni bakacho lo no lemo bakoto nyoka okuta kana mobile pa ndo za na pa bi pa ina na pesa $3,000 ta pa ya tu no suto on na $3,000 nini omona rapa isombo ngana ndaku ya kota pesio okuta na ba no bora l'émission papa na posa 2,000 3,000 kasi ko ça sur la moto lobby ba ça le chèque les blo azali baza itiri camarade na mosko moka zonga ebanga lobby alembi bo assistant pa champagne na boîte so koti boîte bomba la lingie aso ba 20 bouteilles ba champagne na so na mamoto nganga episa lobby nganga sko camarade na bana tu ba vidéo nganga sko camarade na lobby zo mulango ba sana mulango ndeti rapport so jour ma ekoti ta mulango zina ba poil na ndu ya ba so 4 china 4 memelinga fiba zubilo na. Donc tant aux autres que non biso basi to continue na puissance wana maka to continue na pratique wana ezapena mibali ope ba komi ba pede mibali wana baza bino mais tant on continue na pratique wana komi pede donc to ebite loko wana bendaka nini sala keba koma bongo donc c'est pas seulement le femme c'est avec le ba mibali pe donc mibali pe ba komi ba pratique au monde même ça pede da boete bozo mon un bon monsieur un bon tonton basé belé partout dans le monde na ba auto ebi ya ba kombo na ba auto ebité au monde bo mobali kitoko mais après tant on tala boye déjà cimenterie ezala déjà détruit. Sophie Parker baza ebele bébé si on t'entend mibali ana ba mibali bébé azala kisha ngo ba multiplication mbongo maman le lemo tika libanda ndo chinyoko bino kona bakara abaka venet le mo fio tika libanda ba londa fio ba prière mais déjà tant ba comme là ba panzi ba na mboko ya somme mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois Congo Température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepa sika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepa sika. De partout dans le monde, vous nous suivez, nous vous disons bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est la grande équipe de Congo Température, toujours pour vous informer, vous mettre au cœur de l'actualité. Nous sommes là depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Un grand merci déjà à cette grande équipe technique de Congo Température. Un grand merci à Shadak Marayou, la papa Discord. Un grand merci à Kenzo à la régie finale, pourquoi pas dire un grand merci aujourd'hui à mon frère qui nous a assisté aujourd'hui, Lionel de Congo, Lipanda, je vous salue. Un grand merci également à madame Rosette La Fleur d'Hambourg. Je n'oublie pas de dire un grand merci à Riti Kapinda, Igor Mitou, Jiren Singoy, Papa Galaxy depuis la Biélorussie. Un grand merci également à un membre Nyonso et à Karine Mokonzi. Là, depuis Londres, je vois Papa Jean Bloch, je vous salue. Un grand merci également à Papa Nanga Martin Songolo, Papa Martin Songolo, je vous salue depuis Paris. Moi, c'est Jeffer Mikwete, votre humble serviteur, toujours pour vous informer, vous mettre au cœur de l'actualité. Voilà, nous sommes là aujourd'hui avec un sujet, avec une actualité autour de Kabon Nakati, il y a vu, il y a Lubumbashi, kuna na Katanga, Obisunyo Stoyebi, et ça, na bande Komoko, baza ba fille basala moi club na bango basala moi groupe na bango balingaka mingi baza ba fille o ba benga bango ba fille moi ya première classe ba fille balingaka ko apparaître mais avant na kota na kati ya masolo na biso na non c'est bino déjà invité nanga aja concert nanga Angela Bombatu Poupée Barbie na ndito ko mekampe ko beta masolo wana ya actualité o ekomel biso Angela Poupée Barbie bonjour. Bonjour Jeffer. Bonne. Bien. Apparemment Siko santé ça va? Siko na qui déjà très bien. Donc santé ça va bien. Voilà, Angela Poupée Barbie avant tout côté sujet na biso no sengana nous complicité na Reginanga ba balancer biso na nous image et puis tant on se retrouver juste après et puis tu remets un peu ko ça la analyse puis ko ça la commentaire sur sujet wana. OK, voilà. Mais ça boy, muni ba kena muni nga ba simba kisi, ça fait 2 ans. Kisi bazala za on bosso za ki bala ba blo mo on ba sha blo lo lemo ya kuna kina bi kezala ta za ndeni ba kacho lo no lemo ba koto nyoka. Okuta kana mobile pa ndo na pa bi pa ina na pesa $3000. Ta ya pa ya tuno suto mo sana 3000 nini. Omona ka pa iso mbonga na ndaku ya kota pesio. Okuta na ba no bwa ka émission papa na posa 2000 3000 kasi ko ça so la ngoto lobby ba sa lo chèque. Ndeblo a ezali. Baza etiri kamera na mosko moka zonga epanga lobi ti alembi po na système pa ba champagne na boîte so koti boîte bomba na lingie. A so ba 20 bouteilles ba champagne. Nyoso na ba moto. Nganga ebisa lobi nganga bisko camera na bana otina ba video nganga bisko camera na lobi zo mulango basa na mulango ndeti rapport so jour ma ekota ota mulango zina ba poil na onzo ya baso kacho chena kacho memelinga fipa zubi loko na so na sala ke memelinganga tangu siku akomi kuna ndaka nganga zi asali ba cérémonie asinganga ebisa mulango bomba na sambetu na tongo la mkufuta $5000 eboto na sambetu zo comprendre bébé $50,000 pardon chérie. Ndemba moko fipa ko mpe na ndaku na moli bosa porte nga kota kana pon na ba avana maba mula yebeti kanu pa epanzani la fille question tanga moni mula yebeti kanu o la zongela nganga apandi sango ndo bisa benga ba camarade ni o baliza nde abo mula ye pasuki bobobo nda zonge panganga bisa bite fa po loba fala ka ko ya to chine cérémonie bobobo nde fille amoi mo msute ba nganga bisa na lo ko sala te micho nda be fo kufa fille zonga bane pa bango nde la ko va na caro a raisonner Aobanga ko mo banga olala basimana so fianga olala so ma ko banga olala atule ni ngolo bate ne ava muto edoka fi lobi vérité vraiment to yona ndanga ba film matin ba film ba Sophie Parker so ebi Sophie Parker on peut à ça clip ya ma meilleure chemise na Ferrego là Sophie Parker baza ebele bébé fi on t'entend mi bali ana ba mi bali bébé baza na kisha ngo ba multiplication mbongo mbama lo lemo tikeka libanda ndo chinyoko binyo kona bakara aboka venet lolo mo fi on tikeka libanda ba londa fi on ba prière mais déjà tant ba comme na bon ba panzi ba on na mboko ya somme. Voilà boyoki bino moko message oyo euti na mbuji na nini na Est Afrique kuna ya Congo na Kinshasa na Congo donc ba fille oyo zo mona oyo bomoni na ba video bazali ba fille oyo basimbaki kisi ndenge fille wana otoloba pona ba dragaka mibali oyo ya mbongo
donc papa oyo bokendaka na baafriki wana na village kuna bokeba na basi oyo baza ya kosakana te bazosasa mabe. Donc conseil gratuit bozala mayele basi oyo bomoni bino mo boyoki wa voice euti musika batindeli Congo kimia pona ayeba kolimbolango bafi oyo bozomona mibale oyo baza ya kosakana te do bazwi pena kisi ya venin ya nyoka nasi bozomona WhatsApp na bango wana batindeli ngango. Donc bozala mayele bato bokenda kolinga basi libanda na ba province wana bozala mayele ba fi oyo baza pena matata. Donc kalate makambo ezo kita pena Congo na sengene bandeko nyonso boz. Ok, voilà, de retour sur ces plateaux, très chers amis du Congo, Température TV. Un grand merci Nabil Moussa, vous avez scotché, on s'est nettement pour notre Colanda. Un grand merci papa Martin Songo, le grand merci à maman Pagnon sur Karine Mokonzi depuis Londres, là, Namoni, mais c'est Jean Bloch, je vous salue. Voilà, Angela Poupée Barbie, Hollande les solos, Oyoki Makambolo, Bamiwane depuis le Bumbashi, aux jeunes filles, tant Oyoki Makambouana, au Melobel Nito, analyse Nino Sali. En tout cas, déjà, j'ai dit un grand merci, excusez-moi. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe et à Congo Température et à elle-même le boss aussi. Et j'ai dit un grand merci à Nabato Nyon Sobalandarangai, la chaîne ya Congo Lipanda. Lisolo na lundi vidéo. Nathalie, ndenge batunyo sobatali, batindele ngai pa mon boss Jimmy Achoki, datindele ngango. Ton Nathalie, na moni que non. Makambo ezo évoluer ndenge nini na mokili ndenge nini bafi tozokende komikotisa na bamoto oyo toyebi kokonsilisa yango te. Donc tomoni biso nyonso les femmes ou le fille ndenge tozolinga koapparaître et kolinga koapparaître wana yango nde ezokomisa biso na baniveau oyo balolemo ebima libanda baniveau oyo bozali na clique mosusu alungu eba vérité ebima. Et puis, niveau ya kosala ba groupe, ba fille ezala ba tantine o ba lingara koza ba groupe ba 7, 5 et tout, na mona rappel importance nangote. Pour ceux qui fiwana ayebaka nganga wana d'elle-même, alingara bimisa secret ba ninga wana te. Et ceux qui peut la fille asala kama kamne na ndenge na en tout cas tolinga kito yeba monde linga ninga na boete mais vu que ça qui clique na bango ya kei ko zongi sa bablo na bango que non et comme ko leka et débordé ndakenda ki se ba diminuer se ba tika de ya ki osali ba retour wana na bilo ba senga ki en tout cas eza koluka vie na pressé yango wana. Ok, voilà, ba fille wana moko déjà figura déjà ndimbu ya faire egola mea coupa na yote ba ko illustrer biso juste ba photo bo mona la fille wana et na kati ya clip ya mea coupa. Angela Poupée Barbie et ezali kambo o esayebi na Lubumbashi mais et puis si passe to vivant kana Lubumbashi mais ti awa na kati ya kin non seulement na kin même na ba matadi ba fille belé ya mboka na biso et ba makambo wana ezo salema. On mona ba mbale belé ba komba pede ba mbale belé ba kom ko bana ba mama on mona akepa koteli mama na pe bonganga tam susu mama ngo pesa pe femme mariée akangi e pe na kisi et puis nyoso et puis na place mo rabi na ba journaliste pe bokaka kokota na contact na batu no bwa kaka tanga koyoka yo tango komona na boye mbala moko akangami. Angela Poupée Barbie yo ndo zamo si kitoko zo apparaître kitoko ko est-ce que il faut ka koza na ba pratique wana tout na mibali misatu mine ipo o sala kaka moi si to ndenge ni. Je pense pas parce que mutu nano aza na ndenge na ye eza ba famille mususu ba kotaranda kwa nganga te ndeti biso dans la famille ya maman nanga ba kotanda kwa nganga te parce que ba pasteur tellement ba leki belé et puis ba koko nanga donc ba koko ya maman nanga po ngai ba parents ba boti maman nanga nde ba koko nanga parce que ya ba koko ya maman nanga nde batikaka ba biloko wana na famille na bango ke mwana ezala ba génération ko ya ezala so nini ba koko lolo na bango mutu mo racha makolanda kwa nganga te sinote ye moko akomiteka. Donc au lieu que te comme tout mon comité que le quoi neza mawa mingi pesi pasi mais bon vu que ezelo déjà est commis donc le vin est tiré il faut en boire donc on fait que conseiller
pona prochainement baninga mususu balanda nzela wana te babima na nzela wana. Donc ngala meka ko benga ba contact na ngala Lubumbashi pona tuna ba ebisinga que non, les filles ont dit que eza makamka internet ba koseli bango, elles sont là, elles boivent, donc elles mangent, donc elles sont vraiment à l'aise. Et puis la fille excusez-moi, oh bah on a la vidéo balobi que lolemo ezongi et puis akenda ke panganga nda sali ke lolemo bimi. Mais muto azongi sezana nzambe parce que après ba yeke zonga na maboko ya ba pasteur ba sali ba prière yango à remettre le moana parce que ozali na contact na muto Lubumbashi wana le moana e bimaki après que a dévoilé ki ba secret le moana ezaki frappé na makambo ezala bongo je crois e bimaki tant a dévoilé secret parce que ezara mingi soki au koti ba monde wana et arrivé que et beti moi retour tant ozo dévoiler ba secret ya kuna msuba yaka kozwanga ou bien na bimara chaque airboy ou bien nazana batu boy otangio Lionel o nani otangi batu wana nyoso. En tout cas kuna na monde des ténèbres pe ningana ka bango balinga bongo te yangwana et ça ra retour ou okufi ou komi eloko mo boyka compliqué. Et tant bakena na batu pa ba pasteur to ebi ça makambo ça na ville. Donc to eza makambo esalama na mokili. Donc soki ozongeli et donc soki oké pas ba pasteur que ba pasteur baza fort à vino eko okoza sauver. Mais soki eza trop tard, le temps bazo commenter encore zo dévoiler mba moko, so ba pasteur na baza fort directement tu perds ton âme. Donc voilà, nzamba baza munene. La fille, c'est le information que elle est bien, mais on ne sait pas ce qu'elle a. Si et cause à la bonne auto, bah PC là nous pendant un temps, après et comme elle est compliqué. Donc voilà. Mais Angela Poupée Barbie, les cambo comme on peut s'habiller pas c'est puis on peut s'habiller somme makasi. Au jour d'aujourd'hui, tu as remarqué Bassi et surtout les jeunes filles, bah comme accro na ba pratique wana ba magie, ba pratique on a ko connaître consultaka ba marabout et pourtant tu pas kala bana ko reprocher plus mi bali. Mais l'autre monde bana Bassi bino bana Bassi comme accro na makambo Angela. Kolinga kozwa tezaka bana Bassi te faut pas accuser tout le temps ba femme. Ezaka c'est pas seulement le femme, c'est aussi les hommes parce que biso to bimaka na parti na mpandi na bino biso makamuto salaka atezalaka lié na oui ezaka lié na sentiment na bino parce que bosola pe na diable liboso Satan oui mais biso pe ka bato tokosa bino pona tolia mboma. Donc moi si aza être moko ezara faible mais ezara pe na puissance moko boy. Donc tant ozolo ba que non biso basi to koti na puissance wana maka to koti na pratique wana eza pe na mibali ope ba komi ba pede mibali wana baza bino mais tant koti na pratique wana komi pede. Donc to ebité loko wana bendaka nini sala keba koma bongo. Donc c'est pas seulement le femme, c'est avec le mibali pe. Donc mibali pe ba komi ba pratique au monde ça za pédé da boété bozo mon un bon monsieur un bon tonton basé belé partout dans le monde. Na ba auto ebi ya ba kombo na ba auto ebité au monde bo mobali kitoko mais après tant on tala boé déjà cimenterie et ça l'a déjà détruit. Pona nini pona mbongo. Tout ça tourne autour d'argent. Donc nyonso to salara et balukana mbongo ndeka balobaka non faut pas être pressé il faut pas être pressé dans la vie ce qu'on a pressé yango ane komi sarabato monsieur succès ou tout an namir. Donc il faut kotala kozonga sima comment est-ce qu'on dit kozonga donc kokende ezana terme maman te oui zonga non sima avant sauter. Donc zongi non sima au sauter kozonga sima on peut kozonga te kozonga kabo parce que tu peux te cogner bien les boules koza lokoti. Donc zongi ozotala est-ce que côté non zonga eza bien après au sauter. Donc voilà. OK, voilà le tozomona ebelé ba et surtout ba jeune garçon ba jeune fille Angela Poupée Barbie au mona azana musicien te. Mais azana producteur te azana mécène te mais toujours kaka entouré na ba musicien c'est que ba msusto ba influencé par ba musicien pour ba musicien so que doza ba to waningaka ndé papa chéri le ba bon chic bon genre wazaka toujours parce que par ba fille to mo pe moka kanga pe photo na JBM pe na papa chéri. Bon, selon information pe kande tozoyoka que non les ba fille en gros bon je sais pas mais bon ce qui déjà
moto moni que non okoki mais moto akoka na mokilo azate eza bango bakoka te baza eloko te nga pe naza eloko te yo poze eloko te o aza eloko o azali o aza eloko eza nzambe parce que mutu moko takoka na mokilo ata ozala dirkab président de la république ozala ministre ozala député ozala nani ozala mutu normal ozala journaliste mutu akoka azate biso nyonso toza bato yo toyaki na mokili tokoleka donc toyeka pour un temps ekoleka tango okomi déjà par exemple kokamela ba musicien tu te dis que non ah nino ka ba musicien bo faut na na protection faut na na moto faut na na attirance ne na linga par exemple papa chéri c'est ba mumba tinda ka bon apetio za pena ngwa mutakala bonene wana eloko te. Je pense pas que les musiciens otinda ok simba kisi. Non, il y a koki oyebisa ote mais yo moko satika ke na pemeni. Excusez, na pemeni muto aza moto. Na pemeni muto aza protégé, na pemeni muto que non, nako lata basket n'est pas pamba te pour nako lata bolikole poli. Nako lata body na eboye na komi malade tina yo kufa. Donc faut ngapena za na moi ba protection na ngama parce que bato belé ba kenda na protection kaka il faut kende et pas mwalimu il faut kende pas nganga faut kende boué non c'est pas ça faut ko kenda papa nzambe okoza pena mutakisi totally exemple moko normal Weranson na mama Sylvie mapata mama Sylvie pasteur mapata et Weranson aza na musique na yo to benga musique profane asala mama kamnaye o esenga sala je sais pas sa vie privée mais biso soto ebiki ba musicien ba komo loba ba to bakisi déjà il vit sa femme c'est une dame de prière donc voilà que mutu bususu akotinda ote keke kisi na ndimite ke mama Sylvia tinda wera kene na kisi non yo moko eza envie na osomoni ke na ovana na faire gola bofo na zala mo prière de couverture pe zala ranango osaka couverture là en tout cas je sais pas mais na si j'ai vraiment oyo nazolobeleza que tant oza peut-être au lingara na envie à faire gola oui que faire gola il y a plusieurs de femmes devant lui. Na ba concert na ba répétition na ba mboka kendaka il voit de couleur et à couleur il y a ba antillaise il y a ba nani ba congolaise ba nigérien ba nani na ba ndenge nyonso faire gola linga pe ba sa pembeni tibino et puis tu te dis que non faire gola atala rangate faut na ça nini pona faire gola atala rangate faut na kena bouger jour non monika boy a okibloka kisi na kisi e marchaka mais sokoza pamba okutana mutakisi yeba ke ata zana na envie au pesa oso elo nini e marché te kisi na monde wana kisi marché c'est que toi la normal la mutu boy o nzamba sala simba raté je peux dire ça mais eza ba karar yana ba karandeti par exemple ngabo naza nga le côté dans le côté na sens que non j'ai pas de gris ce par exemple la kutana mutu azala ba gris na ye so na ndenge na nga so na sale inter de monde na nga so le bien kabilanga netinga boye ko pesa nga ba miette mais mutu azala makambu ana manaka so apusani boye kande ba lobi ke lo lemo et tout so c'est que non na posa boye directement netinga boye na sola kana na moko ya bana mamba Karine Mokonzi papa Jean-Claude Jean-Bloc Béton mais na habité na sana ngelo côté na sola papa nanga Martin Songolo ma Béton de Paris papa de belle fille Serge Béton Kassiama de Paris na Pesio Bambote et papa Martin Songolo de Paris je te salue aussi donc voilà un peu quand de ton dans le bakenon exalango kaka makambo wana soki moi c'est ana posa za pemela yo mona ba musicien na biso no mona ba bilo miki papa yo vanda msu pemela ya Kofi Bobi yo vanda pemela ya Wera ou bien oh papa au sentir moi ta chair de poule au vanda pemela au sentir quelque chose parce que baza un bastard oh yomoro na kangata tu penses là on est ça là que to betela mususu ba président maboko tu peux ingérer ngana vana na taxi bus to que les papa mo azo finga na ye président actualité président sortant Joseph Kabila oui président sortant Joseph Kabila du coup to kutana na président sortant na Monsieur Kabila, tu kutana na niveau ya ezaka wapilimete si je me trompe pas. Biso na bus papa na baneno kako loba to koma na kandeza ke ba voiture tout et que mon pandi
mokonzi aleka papa na maboko raïs natali boye nami lobeli obi ngamo opesi de komenanga na finga te na loba mabete mais envie obeta maboko te mais toka na sentir ye na moni na tombola vraiment boye na beta automatiquement. Donc poser la question na beta la monini eza biloko mo boye o ya automatiquement eza ka ovani na star tu te dis est-ce que ngam tu vana vani pembeni te onga la ça moi sinanga photo attention okangi ne photo te mais o sentir na ndinga solo c'est surtout bo soane bien et solo leli obi non te au sentir que non, il y a quelque chose seulement, je ne sais pas expliquer la chose en question, mais il y a quelque chose seulement qui va se passer en toi. C'est qui va me simple makamboana au bandeko bakinde ko zwa keno soka lobby na bete soka bimili boso moi c'est pas ndeko na o aluka se repentir wana abi amona ke komaki trop au fond na boîte ba osombeta musuba 20 bouteilles de champagne ba okabe amoke non oh c'est sous vie normale alembi ya ndemo ka mama kamwana pe musomo na komi na mibali tellement ebelé tu n'arrives plus à gérer donc ta tête est comme à gauche droite toi bengo tu commences à craquer na otika nani na ozana nani on dirait diable longola bango ba soma wana ekipa bango suscité diable longola ngo pour un temps ma ozongi c'est là pe somango pour un temps l'action no ba merveille na ye l'action ke eloko ngisa kitoko yaya na pe aloba no pété. Et puis loko soke salamaité olinga ipo yebate que y a un clic à Lubumbashi, il y a un clic de filles comme ça tolinga to yebate mais vu que sali retour tu penses que ndenge bouteille wana so panzanate tolinga to yeba non tolinga to monaka que non mutazani normal pe tolinga to yeba pe bangote mais vu que y a eu un fait nde to yeba donc toute chose ce que ça y a côté y a diable il y a toujours un fait ata to yeba ka ngote lelo un jour. Ok, voilà, j'ai là pour préparer tout comme déjà qu'on a recité et na me campé qu'on récapituler mon que place au lobby il y a bouteille nganga ebisiye azo bouteille wana asalente azo passer nango rapport et par après ce qui maï naye et kosi na kati ya bouteille wana akata pe na ba poil plus ben naye atia ngo na kati ya bouteille wana atia ngo na se ya mbeto tanga olala et obumisa $50,000 mais pourquoi makambu ya diable ezaka toujours accompagné na ba condition moko physique to mata mususu kata partant to no tiabo et puis déjà ya kunga na yebeli ko soit déjà ba to benga ba to terme to tizaka couramment ba mai wana ya nzoto et puis na nzoto muto ko tsaka kata bouteille et puis ozui na poil quelque part on est azokanga le sus davantage to azoluka bimisa pour ngana bike mulangi da muto soko la kata mulangi nti komikanga. C'est comme ça dans le lobby mais bon na yebité pourquoi est-ce que nganga wana yebisa keka kotisa ba mulangi ba poil et tout là yebika yena nganga wana na ba pasteur ba sambelela ki mais en tout cas ngana yebi que et le roman to na yebi na mokili oyo banganga ba pesa ka toujours condition akoloba tant on a kutu bozui ba corté il va t'assurer beaucoup de choses. Il n'y a pas de conditions. Na pesenga ramakilate, na bomarate, le côté n'y a makutu torokata te le côté. Les diables risés hein. Oui. Et tangu okokota na ben eloko wana omoni que abandaki na sentiment azomona mibali azosenga ezopesa melaye ba voyage ayaki na ke Dubai sala ba moni que c'est bon. Et maintenant ngangapé alobi que non ope komi tournanga. Yo patio motema que non ezobime belendeni mibali bakoya ba champagne na okoka esute. Les gens vont remarquer que j'ai eu quelque chose ou bien na comme il faut na zonga. Tango zongeli nganga nda yesko kopesa condition mususu. Nganga yeba sala ki bongo pour azongela ye azo condition. Peut-être. Je ne pense pas que la fille peut-être elle avait dit que alongo la pe condition tm susu na kokate menganga ebise musu que non ezaka o wana na ebisu condition na pe sauter faut luka munga tu penses que nganga na ebete ke mulangi pasuka ayebaki vraiment et puis tant ayebaki yemoka lobini ni que non fallait pas obeta li solo et tie motema pupu abeta li solo après ko beta li solo nganga ebiso ko kokufa ce sont des choses il faut car au monde na misumi balé la spiritualité biso yo muto ko loba ako traito na neno so traiter amoni amsu caché amoni piercing amoni boy mais on a la parole de Dieu donc ma famille ma mère tout le monde dans ma famille toyebi liloba nzambe
ngape naza mutoyo na bimi na bakoko ba bondelaka ngamo na bondelaka. Je peux tout faire mais nazonga toujours epanzambe. Poupée Barbie na takino te mais ça parmi ba signe palpable au tout monde peut ba fi yango au monde mingi bazaka soit ati moi piercing na lolemo soit musu ati na zolo musu ati awa oyo pe mutu munyo eza bangi ça. Non, non, ce n'est même pas ça. Mutu musu akochane piercing comme j'ai des copines aussi na kina wa bacha ba piercing mais azane mutu ya ba monde wana te. Akochane piercing quand ne ba lobaka moi en tout cas mon homme bientôt là ako sala que non ba biloko elungwa lungwa na nzoto bientôt. Mais sinon ezala ngo pona ba pacte te ou bien biloko non 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 même pas. Voilà puisque le bi mon homme est-ce que c'est impossible les lots où il peut tout le monde moi moi si mon copé et surtout une génération na biso puis moi c'est que tout on est beau on s'appelle un bal moko au dépendant à 100% na iso que za aux iso que za te au vandi pe la trompia capé ma bende yango nde ba fito ke kota na ba ndako molili po na patience ezate et puis pour na envie à ba bien matériel. Moi je dis souvent que moi je suis pas amoureuse ou bien amoureuse, oui, il y a bien matériel. Et puis, ngai boling en tout cas, ezate. Mais chez moi, ce qui compte, c'est d'abord que je vois la personne ici m'aime beaucoup. La personne ici a la considération. Comment est-ce qu'on dit me considère, si je peux dire ça. Donc voilà. Mais sinon, bah, oezo salama bon, eza pressé en vie à biloko mokili. Biloko mokili souci na zaka na voiture na matavion na ça il y a des copines aussi oh bazo kene ba Dubaï mais moi depuis non na kena Dubaï était à part voyage moi na salaka il y a Brésil il y a très longtemps wana zana na site morobo mais non na vanda nanga est-ce que yango ni mte pousser vu que na moni Deborah akei Christelle Poupée Barbie na ngai akei Deborah Bofunga akei ou bien il y a d'autres copines ba kei ndenga pela bi bango ba kei ngapela sala tout non ce n'est même pas ça. Moi je suis en tout cas j'attends nazo zela temps nanga ekokoka et puis na rokendango proprement. Et puis à Moussoupe au tika la mona teke photo bien là yana bando ganga na kena non et ça la na responsabilité na responsable nyonso comme on dit na responsable nyonso avec toute responsabilité et puis na la personne vu qu'il est responsable oh lingate babilo ko na mike donc voilà. Okay, voilà merci beaucoup à papa Martin Songo Paris, merci beaucoup. Na moko ya bana membre wana na moni mais c'est Jean Bloc depuis Londres na PC Mbote. Voilà to comme na biso ja ko kende petit à petit na suka Angela s'il faut aujourd'hui lancer un message na basineti yo na batantine oyo balingaka toujours ko apparaître na ba clip mo na ye wana za toujours wana na fali na faire na kofi na nani en tout cas kozala na clip ou bien ko kanga photo na star moko ezala ngo mabete koko misango vraiment mabete. Kokanga photo, kozala numéro ya star, ko mona na star en privé, c'est pas mal. Ezakaka ndenge bino bo kumbela masolo na bino. En tout cas lo mokanga dans lo bala bande kolanga nyonso ba tantine, ba jeune comme ngai, ba ya nanga na ba leki nanga. Toye banzambe. Donc toza na envie ya mokili makasi parce que mokili eza ko beba makasi. Et puis diable hasard rusé ayaka kaka po ala kisao ke esengweza côté naé mais quand tu vas te donner après il te donne le dos il te tourne le dos et puis tomonio bilambe akokata na obien to banzo yo kama solo mususu balole molibanda ou bien manini c'est pas bien soit fait soit fiambongo ele kabisote o tomoni to lia o to zangi to vanda parce que ezala ngo fin du monde te. En tout cas ko ebanzambe ezelo komo amalamu ata moi 5 minutes 2 minutes avant de sortir avant eloko nyoso zo sala. En tout cas so belele atanzambe pour quelques minutes et ko sala bien et refongolela ba kambu mabala musala relation voyage tout ce que tu auras besoin avec Dieu tu auras. Non. Voilà, merci beaucoup Nabité, tout si dans la mission et salutation balinga bongo Angela Bombatu la Poupée Barbie. En tout cas, j'ai dit un grand merci à toute ma famille, la famille Bombatu, mes frères qui vivent en Europe, en Belgique, en Suisse et tout, mes frères chéris et à toi Tati Bombatu. Prophète Monzel, na messe avec toute ta famille, tes enfants, je vous aime beaucoup. Et j'ai dit un grand merci à toi, Eric Bombatou, Nakati à Toulouse, Alain
Qu'est-ce que je dis? Alpha Imbolo. Excusez-moi, Alpha Imbolo, dans la Belgique. Je vois le big boss Fernando Finga, le boss de boss. Et j'ai dit un grand merci à Eric Mandala, le jeune millionnaire, à Willy Mandala, ferme la sémence, bon séjour à Kinshasa. Et j'ai dit un grand merci à Onyon Sobalinganga et à toi mon boss Jimmy Achoke. Et à tout le monde, benganga, pesanga, félicitations, salanga, remarque. En tout cas, je vous adore et je vous aime. Merci. Ok, voilà, merci. C'était là Angela pour Bombatu Yaba Angela. Et tout le monde qui peut tout me camper comme bête ma solo. Boyo qui commente est-ce que ma campo est comme là qui ne connaît pas depuis Mbachi ne kubako bakenda qui kosimba kisi et pour ça que le bilan mobile il est comme 50 000, 30 000, 30 000. Et voilà, bon moni dengue ni sukel peine de quoi. En tout cas, et on te met quelqu'un peu kosolango. Ce que tout le bilan on a été pour tout ça danger tout bisonde tout ça là comme campo tout ni ndete. Tout le bilan on passe que musto na biso za yangwana. Tout ça na karate pour na kolakisa bino ba musicien bazong si bon tout ça va na pour informer bino sur tous les plans puis dans tous les domaines il y a vie quotidienne na biso. Et un grand merci déjà à l'équipe technique de Congo Température. Grand merci à Shadak Marayou à la prise de vie. Grand merci à Kenzo. Un grand merci à l'assistance à Lionel Azaki qui est à Congo. Je vous salue. Un grand merci également à papa Martin Songolo depuis Paris. Papa Martin Songolo, en tout cas, merci beaucoup pour les conseils. Merci beaucoup pour l'assistance. Et puis, je n'oublie pas de dire un grand merci à Bana Membre, à Karine Mokonzi. À Londres, on a Ming na Moni, papa Jean Bloch. Papa Jean Bloch, Moko Yabana Membre. Je vous salue. Un grand merci à madame Rosette Lafleur d'Hambourg. Un grand merci à Eric Pinda, Igor Mitu, Girin Singoi, Papa Galaxy et ma sanité, Maman Mirador Ngabou présente l'association Mirador l'espoir fait vivre depuis Paris. D'ici là, portez-vous très bien. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya Maman Rosette Lafleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette Lafleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,